Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo bombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio na biso ya Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela mokolo na mokolo. Lelo tokoyebisa bino nini bandeko babolingo tozali kaka kointerpele na bakongolais mpe bakongolaise ba oyo tango nyonso tu bozali koloba ete bino nde bakombatant. Ba oyo tango nyonso bino nde bozali koloba ete bino nde bozali wana mpona kobunda mpona mboka. Ba oyo tango nyonso tu bino nde bozali kobeta tango mpona koloba ete ekolo na biso ifo to libere yango. Bandeko babolingo tango ba leader wana bazali koya pene na bino mpona koloba ete tokolibere Congo kala te tokolibere Congo kala te. Minduki kutu boyebaka place ezalaka te. Bato oyo bino bolobaka ete bokolibere Congo esika bango bazalaka boyebi te. Kaka ba ex-fazo balokotaka ya moko baza kokotisa bango mpe na Congo ngulu bomoni ndenge baza kofieta bango. Bandeko congolais soki bino moko bomoni botala kaka nyama oyo babengaka ye kurkelkila. Botala ndenge nyama oyo na kombo ya kurkelkila azali mayele na ndenge ya kosakana te. Soki kutu nyama azali na mondoki na ye azali kosala chasse. Tala asa bomi mwa banyama na ye atie na pembeni na mopanzi. Ebongo bino bato oyo Nzambe apesi mayele bakolokota bino kaka ngulu boye bokoyeba te esika minduki ezali. Kaka oyo tokokende kobunda mpona mboka tokokende kobunda mpona mboka. Donc bazali kozwa bino na systeme ete soki okei kuna le bapesi yo idéologie ya kokende kobamba libanga po ete esukela yo mabe. Bozalaka pe mayele bakongolais ndenge nini bazali kosakana na esprit na bino boye. Botala nyama oyo babengi kurkelkila. Kurkelkila tala ndenge azali kokalkile kosala bachasse na ye mpona koboma banyama. Kurkelkila defwa te. Ebongo soki kurkelkila azali na monduki na ye mpona kosala chasse ebongo bino bato bazali kozwa bino mpona bokende kobunda na armée ya mboka monene armée congolaise. Bokoyeba te esika minduki ezalaka te. Donc koloba ete kurkelkila aleki bino mayele. Vraiment bakongolais bolamuka mpona nini ba opposant congolais oyo bazali kosakana na bino. Balobi na bino ete oyo bazalaki na 25,000 tonnes ya ba arme. Ba 25,000 tonnes wana nzela ekenda eyebana te. Basenga bino bambongo mpona koloba nini oyo tozwi dongo kala te mbandaka kala te Kinshasa lelo tosuki wapi. Bozwa ta exemple ya nyama oyo kurkelkila.
kurkelkila nyama mayele na munduki na ye tala ndenge azali kokalkile pe abomi mwa kelke nyama ebongo bino bato bozali kokosa kaka ote kala te tokozwa kongo kala te tokozwa kongo na ba ex-phase pe bazoba baza kotinda bango na kati ya kongo na sameme na baminduki vraiment oyo bozoba ifo ozala kaka nyama kinkata penza baza kotinda ongulungulu oza ta na mondoki te masasi te baza kokosa ote kende na kongo masasi ekolanda yo na nsima kokamwa kokamwa bandeko yango wana tozali koloba ngai mama Rosalie nazali koloba ezali mawa pe pasi nazali ko remercier ndeko mobali oyo na kombo ya Vero Mwalumba oyo cheki ba image ya nyama oyo babengi na kombo ya kurkelkila nyama mayele na mondoki na ye tala ndenge azali kokalkile liso akangi afungoli moko mpona kotala esika nini nyama azali kurkelkila azweli yango position botala kaka ndenge kurkelkila azwi position me oya bino awa na poto kaka makelele kala te tokozwa kongo kala te lokuta na lokuta ti baye kofietela bino ba general munene ti baye kokanga meme na ba ex-phase lelo esali bino soni boza koyeba te eloko nini bokosala kidiba na kidiba kokamwa yango tozali koyebisa bino bandeko botunaka bato yango ntango baza koya kozwa bino ngulungulu baminduki yango oyo bazali koya kozwa bino mpo bokende kobunda eza wapi bomoni kurkelkila aza mayele po ete kurkelkila vakende chasse eloko ya liboso munduki na ye botala ndenge azali koboma de fois te ete ya bino bato bozali kolanda baopposant congolais ngulungulu bokokende kokufa botabataba bango baza kozwa bino na systeme bokende kosala nini bobamba libanga ndenge Armand Tungulu asalaki me wana ezali bozoba botunaka bango balobaki baza na 25 000 tonnes ya baarme ebongo botunaka te soki 25 000 tonnes yango elekela wapi congolais bozoba congolais bonyama tala ndenge bazali kosakana na bino ngwanda azali kosepela alobi ete bato bazali na kati na naivite ezali malamu mingi po ete nakosakosa bango ye azali kozwa yango lokola benediction na ye ngwanda azalaka soki akosi moto aresir ye amoni yango lokola benediction ya nzambe kokamwa baninga balobaka ete benediction ya nzambe ntango mosusu nzambe apamboli yo na mbongo nzambe asali yo likambo boye me epai ya ngwanda benediction na ye soki akosi yo okomprendre te ye abengi yango benediction kokamwa bandeko oyo tozalaki na yango wana bakongole bolamuka botunaka bango 25 000 tonnes ya baarme oyo balobaka ekenda wapi baza koya kozwa bino kaka mpo bokokende na systeme ya mabanga me bokosambwa kongole lamuka ngwanda azali kosakana na bino ye azali komona lokuta oyo azali kobeta bino ezali benediction mpo na ye soki bino bozali kaka kidiba ye amonaka yango benediction mpo na ye yango wana te bozwa exemple ya nyama oyo kurkelkila azali nyama mayele botala ndenge azali koboma banyama po ete azwi baprécaution na ye avant ya na chasse yango ete aresir abomi banyama bino bato bozali koganga awa soki bozwi précaution te boyebaka ete bakolokota bino lokola bambinzo kuna na Congo ndenge balokoti ba ex-phase mosusu pe bazali kolela milelo na milelo oyo tozalaki na yango wana na bandi ete nsima ya bangonga nde tokotalisa bino eloko nini oyo tobombeli bino merci.
bandeko babolingo na bandi boyiti kolanda émission na biso oyo tosileki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bomande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwami na bandi ete mbala ya nsima biso bozwimel nini tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmil.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini